Affaire Sifalokwa. Dossier Sifalokwa. Nini ya pasi, nini komelie, makambo eza, ndenge nini bandeko nanga, nini penza ya pasi pe mawa oyo ekomeli Sifalokwa. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba awe ezali tokoya koloba soki ya kobetela lisolo awe ezali tokoya kobeta soki pe ya kosolola ezali en tout cas eza toujours et encore musala na biso ya koyaka kosolola po toyebi ke kosolola nde esalaka keno bozala informé kosolola nde esalaka keno boyeba nini ezoleka na communauté congolaise. Lelo toye na dossier ya comédienne na kombo ya Sifalokwa, ebele ya batu biso nyonso toyebi Sifalokwa, ebele ya batu babando sepela surtout na douceur oyo Sifalokwa abandaki ko bimisa tango abandaki ko jouer. Toyebi la plupart ya barole na ye ezalaki ka douceur na douceur oyo abandaki ko bimisa. Alors eyaki kosala que Sifalokwa abandaki lisusu koyokana te, Sifalokwa abandaki lisusu komonana te, bandeko nanga toye kovanda ka boye na basango mosusu oyo euti koya. Avant na ya kokota na mozindo ya sango nini, ya makamu nini, ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Lelo toye na dossier ya Sifalokwa, toye na affaire ya Sifalokwa, ka ndenge na utaki koloba na ibandelike, Sifalokwa abandeki ko jouer. Abandeki ko jouer na kitoko. Ceux qui Sifalokwa zo jouer, en tout cas, bozo sentir penza douceur ya makasi. Dans la plupart des temps, Sifalokwa abandaki ko jouer na couple ya ye na tonton Omar Kabongo. Et d'ailleurs, na barimer et yaki ko bimake non Sifalokwa abota na Omar Kabongo bana 8. Bango moko kutu basala na video eza na ba série moko Sifalokwa mwa beauté yaki lisusu ko bima, mwa santé pe yaki ko bima. Alors la plupart de gens balobaki oh ba murmure yaki ebele oh Sifalokwa uti ko bota, Sifalokwa uti ko bota. Bango moko kutu Sifalokwa na tonton o basalaki kutu video pona kobeta lisolo ya mwana na bango. Alors batu bayaki na ba confirmation ya makasi ke non tolobaki nini si babota bana 8 ti jusqu'à ce que barimer wana eyaki kosila babiso oyo toyaki kopesa mwa éclaircissement sur dossier wana ke non bazalaka na bango mwasi na mobali te ezalaka kaka barole o bajuaka. Et après un moment toyaki koyoka ka Sifalokwa abelaki. Kobela penza ya Sifalokwa ezalaki kobela moko ya mabe oyo elingaki eboma Sifalokwa. Abelaki penza. Après kobela, kande boyebi mutu soki obeli oke na hôpital, bazo meka koyeba eza maladi nini. Mais na ba résultat, ba labo, tout place bando sala ba examen, ba malade o Sifalokwa bando bela e bando bimate. Donc, maladi ata moko te bando bimate ke non Sifalokwa azobela na maladi ki ngandi ezalaki te. Jusqu'à ce que alobi ye moko de son côté, soki na vandi ka boye, yango bobuna kaka mutu alali akufi. Nde alobaki akende na église, akutana na musala nzambe, asambela pona ye.
kokende oyo akendaki kokutana na mosala nzambe nde bisika Sifa Lokwa akendaki kodécouvrir vérité oyo esalaka pasi na motema. Résultat oyo bapesaki ye na prière la famille eyaki koningisa nzoto ya Sifa Lokwa. Kande bayebisaka biso ennemi ya vie na yo azalaka mosika te. Omoni soki moto alingi aboma yo, moto soki alingeli yo mabe, bazwaka moto ya mosika te, ezalaka moto ya pembeni oyo boliaka na ye bosalaka nyonso ensemble, ye kaka nde moto akoboma yo. La plupart soki botali ata lelo na communauté na biso, bato oyo deja basi batiela bango ba poison basala constant. La plupart bato oyo batielaka baninga ba poison ezalaka bato ya mosika te, ezalaka bato oyo bazalaka pene. Omona pire camarade na yo ye moto atielaki yo poison. Mosusu ntongo bande okonfesi akolobaka nini, nga nayaki na nga na intention koya koboma yo te, batuki ngani nde bapesa nga poison natiela yo po bango balingaki yo te, me bautilize moto aza pene na yo. Yango ezalaka toujours important kosalaka keba. Alors message oyo bapesaki Sifa Lokwa bandeko na nga eza ke azalaka keba na entourage na ye, bato balingi baboma ye eza kaka bato ya théâtre. Alors eyaki kobangisa ye, na kobangisa ye wana yango bomonaki mwa ko se retirer. Sifa Lokwa se retira complètement na makambo ya bamaboke, ayaki ko se retirer. Alors eyaki kovanda que après un moment donné eza na bandeko mosusu bengaki biso balobi boyebi ke Sifa Lokwa bala, Sifa Lokwa aza na ndako ya libala, Sifa Lokwa aza na ye na mobali na ye. Siko mobali na ye wana nde ye pa mobali wana asambelaka, il paraît mobali wana kosambela na ye wana nde nzambe ayaki ko révéler ye que non, soki mwasi na ye akokontinuaka makambo ya théâtre, mwasi na ye akokufa. C'est ainsi que mobali na ye apekisa ye. Mobali alobi nga kutu nazozwaka soin na yo nyonso, nasalaka makambo nyonso, kofuta ndako, nalesaka bino, nalatisaka bino, tout je fais. Alors je ne vois pas le pourquoi yo okobandaka kokendaka musala bisika o balingi baboma yo. Yango toyaki komona mwa makelele bele yaki kobima sur les réseaux sociaux. Mobala Sifa aza mabe, comment ça fait-il que okuti mwasi azosala yo oye opekisi mwasi asala te, mobali moko mabe. Donc bapesa mobala Sifa Lokwa bakombo nyonso. Babiso wa oyo na ko continuer kolobango lisusu, babiso oyo neti moi personnellement na sala bémission ya Sifa Lokwa. En tout cas na bémission nyonso o na salaki na lobaki j'étais clair et net. Na lobaki ke mobali soki amoni danger na côté ya mwasi na ye, c'est tout à fait normal mobali apekisa mwasi. Eza neti mwasi oyo eza ke azokendaka musala, kana nzela musala wana akomi kosala kindumba. Un mobali responsable soki réellement lingi mwasi na ye na ebandeli kaka soki a remarqué quelque chose oyo ezo changer na vie ya mwasi na ye, ako préférer na ye akata mwasi na ye asala te. Pourquoi? Parce que akomi komona mwa danger. Na encourageaka toujours basi bakende osala, mais soki ekomi ke kosala na yo wana danger ekomi kokota, kindumba ekomi kokota, ou soit liwa na nzela na yo ekomi koya, ekozala malamu kasi kata musala. Okati na yo musala ozosala lisusu te, pona sécurité ya ndako, pona sécurité ya bana, eza bongo. Donc na côté ya mobali ya Sifa Lokwa, ye tango amonaki ke mwasi na ye akomi kosalaka ni balingi babomela ye mwasi, amoni ke non, nga naza na makoki nyonso, naza na nyonso nakoki kosala, pourquoi natika mwana bato akende kokufa kaka po na likolo ya kosala bafilme. Aza mobala ko féliciter. Bon, lelo toye awa na dossier ya Sifa Lokwa. Pourquoi? Parce que toye komona présence ya Ursule Pechanga. Biso nyonso toyeba eza na ba video mosusu oyo Ursule Pechanga loba na ye ke non, ye akozongelaka YouTube te, ye succès na ye ezalaki succès ya ba bande cassette, ye ba YouTube. En tout cas eza appel na ye te, abandi te ki akoyaka kosala ba film na YouTube. D'ailleurs na ba série wana salaki Ursule Pechanga azalaki déjà na 35 000 abonnés, atikaki chaîne na ye biloko bando tia. D'ailleurs 5 ans passés bato babande kolandango somo, bato bando landa ba vidéo ya Ursule Pechanga, atikaki na ye alobaki ke non, ye makambo ya YouTube pas question. Alors toye komona Ursule Pechanga akotaki interview moko epa ya bandeko na biso moko ya YouTuber. Tango akoti kuna batuni ye Ursule Pechanga alobi de retour na YouTube.
azongi lisusu kokomaka ba film na ye, azongi lisusu kobanda ko produire ba film na ye. Pourquoi? Parce que aza na besoin, aza pe na posa ba Peshalove ba banda kolanda ye. Na retour kaka ya Axel Pechanga, ka ndenge asalaki interview, toye komona la plupart ya ba comédien bayaki ko poster pe ndeko na biso na kombo ya Sifa Lokwa. Ba poster ye pour na mémoire kaka ya ko rappeler ye, ya ko se rappeler plutôt na Sifa Lokwa. Ebele bazo se rappeler ka na Sifa Lokwa, o Sifa Lokwa pe aza comédien na biso banani ba se rappeler na ye. Sifa Lokwa pe aza comédien na biso ka ndenge ezalaka bandeko na ngai. Ebele ba comédien ba postaki. Bon, après ko poster toye komona mwa bato ba bengaki mama Étoiline pona koya ka ndenge ezalaka balobi o mama Étoiline tomoni Axel Pechanga alingi azonga wana sikoyo. Tomoni pe ba comédien bazo poster Sifa Lokwa, cela veut dire que Sifa Lokwa pe alingi azonga, azongela pe makambo a film to eza ndenge nini bo pesa biso na nusango. Bon, la famille ba o ba bengaki nga na yebisaki bino déjà ke nazokende osala ba recherche na nga personnel. Na yebisaka bino déjà ke nazalaka na ba recherche na nga personnel o nga moko na salaka. Nalingaka na nga kozala pressé te ke non parce que eza émission, parce que faut na tia te. Bo bengaki nga na yebisaki bino na lobi bo pesa nga temps. Alors na ba recherche na nga bisika na kende ko luka ba matière ba litière ka ndenge ezalaka. La famille Sifa Lokwa aza 100% te ya kozongela makambo ba théâtre te. Donc makanisi na ye penza eza te ke non azongela penza makambo ya théâtre te. Azalaka toujours na posa kozonga mais à 100% te. Donc toki koloba ta 35% nde ezalaka ke non azongela théâtre. Na makambo oyo akutana nango et surtout lelo oyo aye ko comprendre ke na théâtre makambo mabe makasi ezosalema. Biso nyonso tomona lelo o ba comédien na biso bakomi kokufa liwa moko ya pasi pe mawa. La plupart ya ba comédien na biso kokufa na bango ekomi kaka ba poison. Soki totali lelo liwa ya ndeko na biso Diana Makila azalaki na ye bien. Biso nyonso tomona azalaki na ye bien, makambo nyonso bando tambola bien, du coup ka boya kwei. Na kokweya wana bamema ye na hôpital, asalaki crise, ekomaki makambo milai jusqu'à ce que akufaki. Tomona pe liwa ya ndeko na biso Suzi Bantu ezalaki likabo pema na batan o nyonso Suzi Bantu abando souffrir na makambo apema te. Abande ko souffrir na makambo o etali pema te. Tomona biso nyonso, tolanda biso nyonso. Alors eyaki kosala ke ka ndenge biso nyonso toyebi Suzi Bantu ayaki kokufa ka boye. Pas seulement Suzi Bantu, tomonaki papa na biso Richard ye wana pe même chose, kokufa moko ya briske. Toyaki komona awa papa na biso Turbo bayaki kotiela ye poison. Ata soki lelo ba rumeur ezotambola ke eza maladie à 4 lettres, mais biso nyonso toyebi ke eza poison o bayaki kotiela ye. Tomona biso nyonso. Pas seulement bango wana baza ebele o bazo souffrir na ba poison o batiela bango. Tomona biso nyonso, tolanda biso nyonso, eza kutu ata makambo ya ko expliquer te, eza kutu ata makambo ya ko betela lisolo te, eza kutu ata makambo ya koloba te ke no to bandana ko réfléchir te, eza makambo biso nyonso tomona. Théâtre na biso ya lelo eza neti théâtre ya kala lisusu te. Théâtre lelo ekomi premièrement théâtre moko ya ba partie. Pourquoi? Parce que il y a des fans. Ekomi na ba fan oyo ye lisusu ko bebisa théâtre. Ba fan ya oyo soki yo komi ko jouer kuna koto ko kende te, soki yo babengaki yo kuna eko jouaka koto yo bakomi ko finga yo, bakoluka tina ba numéro na yo, babanda komina saka yo, ekoma nango bongo. Sikoyo epesaka kutu ata goût pe courage te, moto atikaki théâtre na ba série oyo Sifa Lokwa atika ba théâtre ezalaki kutu mabe te ndenge komi lelo. Ezalaki penza mabe te parce que na ba série wana quand même ba makambo oyo ke non asalaki boye kutu epa na biso koya te na ba série wana ezalaki ya makasi te. Neti tokomi lelo oyo ekomi kosala penza pasi ya makasi, ekomi kosala pasi pe mawa.
Pona Sifa Lokwa, décision ezaka na ye moko. Boyebi ata mibali. C'est vrai, eza na mibali ebeli bapikisa basi na bango kosala. Soki ezaka pona raison peut-être ya mobali azobatela yo, baboma yo te. Wana tokoloba baka mosusu. Siko yo nde faut prouver mobali na yo que non, tu es une femme de prière, ozala pe keba. Soki mobali azopekisa mwasi pona makambo ya kindumba, yo nde faut convaincre mobali na yo que non, tu es une femme sérieuse. Eza bongo. Parce que eza na mobali moko te oya la kala muti ayebi ke mwasi na nga lingaka musala boye. Eza neti basi o batekaka. Oyebi ke mwasi na nga lingaka koteka, yo oye na vie ya mwasi na yo mbala moko oya ostopele mwasi na yo atekaka te. Ce n'est pas normal. Donc à moins que ye moko de son côté amoni ke mwasi na nga akomi kokende na banzela mabe, yango bomonaka mibali ebele na boyi na nga to swana na eboyi na nga un jour na ya kolela malamu kasi na musala yango tika yango. C'est comme ça. Na côté penza ya Sifa Lokwa tomona eza kutu na ba message ba message ebele o esalema concernant Sifa Lokwa que Sifa Lokwa il faut abondela makasi liwa na yesu kazongeli ba théâtre akokufa. Tomona toyoka biso nyonso ba message wana eza kutu na ndeko na biso na kombo ya comédienne, eza comédienne Baby La Donja. Na ba série oyo ezalaki ke Baby La Donja beli liboma, Baby La Donja Baby liboma ba série wana biso nyonso tolanda yango. Baby akendaki nde na kamba. Siko na kamba wana nde yaki kosala ke soki molimo mosantu ebandaki kozwaye. Na kozwaye wana nde Baby akomaki koloba langa, akomaki komona makambo. Na komona makambo wana nde bisika ye Baby Nzambe selon elle a révélé ye que non Sifa Lokwa azonga lisusu théâtre te po soki azongi akokufa. Message wana Baby La Donja apesaki yango publiquement. Eza kutu ata message moko oyo tokoya kobomba te. Na chaîne kutu ya Baby ezalaka. Tina bisika bando kumisa ke non na ba comédien nyonso mutu aza vrai eza kasi la ye mutu Baby alobaki. Toyebi te soki Nzamba révéla ye. Toyebi te ngana bino toyebi te. Mais na olobaka message o Baby apesa ndeko na biso Sifa Lokwa. Na makambo o nyonso ngana koloba ezaka keno na conseiller na Sifa Lokwa azala toujours mwasi ya mabondeli. Boyebi biso bana Nzambe tozwaka victoire na prière. Liwa soki okomi kobangela yango ke non parce que ba comédien baligi ba bomangai. Soki oza na attitude ya prière te, pas seulement ba comédien ba koboma, batu o bazoluka liwa na yo ezaka ba comédien te parce que bandoki tango bayaka basanganaka. Comédien bandoki akoki koya ye moko te. Mingi bazwaka pont na batu oyo tozalaka na bango makila moko. Donc batu a famille. Batu a famille nde bisika penza bandoki ebele bakotelaka. Bandoki ebele bakotelaka na nzela ya famille. Soki bamoni déjà ke oyo na famille na bango eza boye, c'est fini na facilité nyonso bakokota. Mais soki bamoni ke yo penza osopami na makila ya Nzambe ya Yesu Kristo, bakokotela yo te. Ata soki lelo oyo Sifa Lokwa a disparaître sur les réseaux sociaux, mais soki akozala na attitude ya prière te, mabe oyo bakomede balingaki basalela ye comme eza kaka bandoki na ya famille basi basangani, bakokontinue toujours kosala yango. Eloko ka ya makasi ya motu ya pe na osenga na Sifa Lokwa eza vie de prière. Zala mwasi ya prière. Lelo oyo eza lisusu vie ya ba distraction te. Nga na konsiaka toujours la plupart ya batu ke bozalaka batu ya ba prière. Lelo oyo vie ezobonga lisusu na ba vie ya ba distraction te. Vie ya lelo ekomi vie ya kolukaka Nzambe. Luka Nzambe na ba degré nyonso, luka Nzambe na ba nzela nyonso, luka Nzambe bo lukaka Nzambe po soki ozoluka Nzambe na vie na yo mobimba. Omona ke ata bitumbe ye ya ndenge nini kolonga ngo. Mais soki ozalaka mutu moko parce que balobi ke batu balingi ba bomanga eza ba camarades na katana na ba camarades mais oza na attitude ya prière te. Diable a ko utiliser pe batu mosusu ba kotela yo. C'est comme ça avec le diable. Ye atindaka akotiaka batu mosusu mosusu batu o bosolo na bango. Ezaka te ke no bakotiela yo poison mosusu bakosalaka mwa eloko. Eza na comédien moko Tanzania oyo akufaki Steven Kanumba. Toyebi biso nyonso toyeba histoire na ye.
Steven wana tikala kobela te. Azalaki na petit ami na ye. Bazo sololaka. Ka ndenge ezalaka baosala ba jeu. Ale. Petit ami na ye aye kotindika ye ka bongo na kotindika ye na kokweya bamema ye na hôpital boya kufa. Yango bomona justice bando salema pona fi wana o balandela bakanga ye. Batu balobi non. Soki tokoti na makambo molimo. Azalaki deja na liwa oye bando landa ye. Donc bado luka kaka moi eloko nini ya kokufa nango. C'est comme ça, j'ai une amie à moi. J'avais une amie, pas même que non, j'ai une amie. J'avais une amie à moi, oye akufa. Akufa neti baje. Abimi na musala 12 heures. Azozonga na ndako un samedi. Moi kaka, moi brique ya muke penza etuti ye na tolo. Na panique wana akwei, na kokwea ba mema ye na hôpital asi akufa. Imaginez ce que ezalaki ka ndenge botambolaka na nzela bosala baje obeti ye mwa soki kande tobeta na mwa lipeka obeti mutu akweya balingai baloba nini yo mutu obomi ye baliwa eyaka na banzela ebele. Alors c'est vraiment important kozalaka na attitude ya prière, kozala te ke non na kofréquente bato oyo te baza bandoki parce que balingi babomanga te. Yo zala na attitude ya prière. Prière na biso nyonso ezalaka toujours ke non sifa lokwa azonga. Kande tomoni lelo irsi pesanga alingi azongela ba filme na ye elingaki ezala pe bien sifa lokwa pe azonga parce que biso nyonso toyebi ke sifa lokwa pe azalaki na ba fan na ye belé. Mais lelo oyo soki peut-être na batan wana kataki amikotisaki penza ke non abando sala ba filme makasi. Mais lelo oyo ka ndenge tobeta lisolo abadina na la douce ye pe alingaki azala au sommet. Ye pe alingaki peut-être azala na ba niveau abadina na la douce. Akataki ye moko kaka kandenge boyebi bino moko mobali kandenge bino moko boyebi ba révélation o ebimaki yango yaki kosala ke non sifa lokwa akata musala na ye o yakataki. C'est vraiment important koyeba ndenge nini akomibatela mais tomibatelaka surtout et encore na nzela ya prière parce que soki tokoki komibatela biso moko kaka sans prière tozolekisa ta na biso pamba. Voilà. Tokomi na mwa suka la famille pona bandeko nyonso oyo babandaki komituna soki sifa lokwa kozonga to sifa lokwa kozonga te. En tout cas nakoya kopesa bino ba confirmation te ke non oui sifa lokwa kozonga to non sifa lokwa kozonga te. Mais eloko o nga na koloba en tout et pour tout eza que aza na ye 100% te ya kozonga. Donc akoki kozonga to akoki na ye kozonga te. Alors totia penza makanisi ya makasi te ke non sifa lokwa kozonga. Eza mwa bongo. Bon, suka na biso yango la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.